Chers fidèles Internet, merci parce que vous avez ébélé et vous avez pour sa photo. Et le loup au camouin, vous avez pour sa photo, à elle sous le bani. Et il y a un verre bino parce que les gens na kamuro boye toujours circuler, boye bien dans le monde de la théâtre. Na été un journaliste, na été artiste comme il faut parce que Nathalie ba émission est belée. Et nous comme nous mingi. Les alikambo ya ndeko na biso, frère na biso, artiste et comédien au bout na kombo ya Acheka Lombo. Et le bami trop. Et le pesinga kanda, bon kanda te. Et le bine pesinga na ya sous sa faire bino ba bonnet tout ya pour sa photo TV, oh tout bolinga nga boza partout dans le monde. Et c'est un passi, ya koyoka ki balobi artiste Acheka Lombo a violé. Il y a un état qui est artiste na liboso na bino au face aux caméras. Na posa poto TV, la chaîne est bien au bolinga. Pour la koyebisa bino ke naza pour fâcheté, naza pe pour Evelyne B, la fille là, oyo bino boyebi chroniqueuse ya Chic Monde TV, oyo baloba ke Acheka Lombo a violé. Moi na loba boye. La fille Evelyne, n'aime que autant l'émission au local parce que pour sa petite TV est à la mara. N'est la libre, la libre mafuta, on a vu sur artiste et comédien, je ne vais pas poser un vidéo, dans la libre mafuta l'émission, à l'objet qui il paraît que Evelyne, aux acquis n'a pas ça, et l'oubou ya basta, na artiste Acheka Lombo. Ok, mais qui au quotidien va venir na bajiri ma tondo, va venir moi batebele la parler na elle. Né la sonne wana yo bi ke au vendre la place mona ba moté mais Acheka Lombo a côté qui on a kata chambre na. Est-ce que nous on a vraiment n'abi que une émission oyo Montréal et Limbora a retiré la mission photo botala la fille là ba côté na chambre sans qu'il y ait ayeba to yemo alinga continue le peu au bout ça dit que Acheka Lombo pe a cause à peine un mois liba na pesa la véranda zalaka moi ni no linga ki teke ba chayo na kati ya véranda yo ki teka na chambre ya Acheka Lombo gouvernement na biso bandeko na biso bandeko na ngai makambo na mona mo eza très louche makambo eza très louche tous en ont battu na âge na ye a côté si yo pe et en plus le lobby qui est Acheka Lombo tant on sait ni mai belo mai on a battu mon drogue on s'est retrouvé maman yo na fâché na kata chambre na ye na mbetu na ye pourquoi vedi bande on a ngai bana poto bana monde entier ngai posa poto na yesu liboso na bino naza pour fâché te naza pour Evelyne te naza na katikati était que philosophe pour un théâtre étant tout ça la improvisation de l'obaka et ça toute idée ou toute action qui vient subtilement sur scène l'improvisation tout ça la première étape de l'improvisation la observation tout le monde qui m'a cambo la quoi tout ça qui observation le niveau salir biso artiste le niveau salir Acheka Lombo pour moi na moni que Evelyne dans ke imba moko te naza na zemi ya Acheka Lombo maman Evelyne yo ka mobilité ce qui est sûr que Acheka Lombo asala kiango Acheka Lombo asala kiango c'est que yo ka mobilité ok des semaines oye banino lobi bongo et pour moi je trouve que eza que aime susu lui m'a déjà na Acheka Lombo no monique aime susu ozaki zemi fâché wangani ne ngome mai na justice bandeko na ngai ba chroniqueur ba comédien botika ba makambo eza mabe eza vraiment tellement mabe makasi lobby et ça nga passe pour ya on a une émission pour na loba dans la naki presque ba chaîne ebele bonoba mabe ya Acheka Lombo ke Acheka Lombo a violé et pour moi na mona mo eza violé Blandine mafuta aux artistes natala ke mission na yo. Tu as pas voice off Acheka Lombo
a sololi na yaya soki ya Eveline. Naza ni contre ni pour. Ba ope ba mon message on a pesa to on a loba ezo choquer ba mo bolingi sangai. Naza ka au milieu. Pour na mon maman leki. Ba violer yo Eveline. Nabi ke mon réel en tila ngai photo na ba na poto ba hotel la photo oyo ce qui vraiment exact na âge na yo oyo Eveline. Manque to bandi musala ngo sika ki chroniqueuse. Vous tu n'as pas qu'on y faut type au luka makambo na monde ba artiste après si open de konanga moi si atala kiyo ozolo bakie na bino basa poto na bala poto bino bolinga ka ba comédien na ba comédienne est-ce que makambo o eteli makamba basa poto na bala poto hein Serena Mokala Baron na kata Paris ba petit frère propre ya Diego Star 10 ans. Les grands dieux qui habitent à Chartres, dans la François, Serena Mokala Baron. Je n'ai pas eu d'émission. Mais tu dois quitter mon ami depuis le Brésil. Je n'ai pas eu de mais tu dois quitter. Arrête de ce que c'est que le gouverneur dans le Brésil. Niki Cheta dans le Brésil, la base dans Maï. Moi, je suis pour sa poto. Monique. Chez Kalombo, a violé Eveline était. C'est que Eveline a dit en France, n'a fâché. Donc pour moi, étant artiste, on est pour une personne à Monique. Eveline a dit fâché. Pour dire pour salir artiste. Ce artiste a suivi ma baisse, beaucoup de salir. Et le moi qui Aïda, pour suivre ma photo à montage Aïda. Publié Aïda ni. Mon abato ba abimi na ye bani na ye mama kamuna ye. Usali no Aïda. Makambo o etali basa potote makambo oyo etali pe mibala potote. Eza makambo ya fâché na Eveline. Non ki ko molo baki. Na bino pe basa poto mo tika ba botiki bana bino okelinga comédien. Oye na ye na poto. Ah. Mama bolingo ezali kama mutema mususu mwasi asepelaka neki avivre na comédien to mobali asepelaka neki avivre na comédien modo parce que yo mona mabe pona nini naza ni contre naza ni pour na côté la Haché Kalombo te mais na loba o eza vrai état que artiste que je suis. Merci pour s'abonner à la chaîne nanga o eza pour sa photo TV. Et vous s'abonner massivement. Vous s'abonner sur Instagram nangai, et ça pour sa photo officielle. Et ça pour sa photo officielle. Donc Montréal, le roi non mais c'est cité au Katama non pardon si c'est un message. Donc pour s'abonner. Mais nabi que na roya, pour esa première vidéo la salle pour na makambo oyo. Ndeko nanga blandi mafuta aux artistes comédiens. Natala mission na yo. Robert Mabe. Nataka mission mon chaîne mobe na bossa ni chaîne ngo kombo na ngo maman lo baki mabe. Nataka mission ya nani oyo nani na poto nani ta komono zoki manga. Lo bebe mabe. Naka ta otanga ba komba ba tuté mais na yinde pour na koloba. Justice na biso ya Congo ta makambo bien. Ba komisi fâché na kati ya justice famille ya Eveline. Ba komisi fâché na justice. Donc na suki na ngawana la pesca à mbote na ngai ebele na manager na ngai depuis États-Unis et wana na moni aramuta manaka aux États-Unis et pourquoi pas na yo Chris Lumbala ba di Chris Lumbala na kata ya Afrique du Sud na bossa mite Serena Mokala Baron ba di Diego Diza Star 10 ans les grands dieux na kata Chartres ba di Katina Rose ya Bavares no kuna ko molata bo Issa Ouma no ne fois boss na kata Belgique na bossa nyote et pourquoi pas na yo moko l'envoula depuis Lyon était sali et vous a tellement belé Patrick Kibala Kibada chou soda makasi na Paris mon ami na ozela kaka metino kikita o pour ça pota boka maté na boaki yo wana mona kina sima caméra elimbo mboka za wana
donc ma caméra Montréal aza wana donc babienga asimi makambo oyo naboyeka Eline Boramboka po yo oyebi kaka je ndenge ezalaka banini donc Montréal osinalenga kuna nani lobako artiste moti babi baza na studio na nsima caméra bao basimbi caméra donc jodi bana poto nakoya lisusu nalinga bino fois po bino mpe bolinganga nde po telelisanga nga posa poto bayimaka mafwa cheka lombe eza nango ya lokuta ngai abonnez-vous massivement na Posa Poto TV oza chaîne nanga kobosala mpe te na Instagram na ngai naza wana Posa Poto officiel arobase Posa Poto officiel naza wana bientôt la mpe bozwanga na Twitter bientôt la bozwanga partout na bareto sociaux tout vraiment soki na bima be bolimbisanga ope choqué bino olimbisinga et naza ni contre ni pour na côté mpe acheter mais na lobi kaka à suivre.